Nkamba ya Luselemi ya sika, lundi 8 novembre 2021, na sima kit matena biso ya lelo bandeko na biso afali ba milengela kifana bozo omboka ya Kinshasa. Lokola bomesana na biso, obima nkamba tokenda kozwa bato epa ya papa André Mbenza, conseiller direct à chasse spirituelle. Soki bolandaki biso na sima kamera, papa Bekos ya Sweden. Na elobeli, ngao wabir mama Judith Salambo. Tola. Faki, oye! Oye! Faki, oye! Oye, oye, oye! Sensi Yakaba, toujours en avant, coûte et coûte. Yerusalemi, nakacha Yerusalemi. Nkamba, nakacha Nkamba. Nkamba, oye! Oye! Nkamba, oye! Oye! Nkamba, oye! Oye, oye, oye! Yerusalemi Yakaba, Ikundala, Tatanzani, Fumuisu, wana fursa tata molimo santu ndenge asili koningisa mokili na ye aningisi kaka mokili te likolo mpe eningani mtimoki mbangu kiangani oye 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 papa simo kimbangu kiangani mwana velela wazola walemizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka Nkamba oye oye Nkamba oye 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 Yerusalemi Yakaba Ikundala Tatanzani Fumuisu Ekanda Mwanavela Papa Simon Kimbangiangani oye oye Papa Simon Kimbangiangani oye Papa Simon Kimbangiangani oye 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 Papa Simon Kimbangiangani mwana vela wazola walemizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka oyo babo yiko ndimela ye bazomela mai muke muke lokola mutu aza kotiola na ebale koka koka mai pe andimba eza te kaka okende kaka ondima te nini ye kaka eza mpenza ndenge wana bamelaka na bango mai bazokondima te etali bango wana Faki oye Faki oye Faki oye 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 Sensi Yakaba toujours en avant coûte et coûte musala emonani to emonani te kuna na kamfo musala emonani posa na biso ezali ete biso batotikali to continuer na musala wana ezala kutu mutu yo papa miscible otala apaki malgré bozo suka kaka la fondation
otalaka mpe obwakaka mpe miso kuna na faki eza nango ekokangana parfois mpe ntango ozotala mpe na faki kuna mpe okozwa mpe courage ya kopusana na apaki ozotelema kaka na fondation wana. Merci Kolo. Oyo lobi na ngai eza ya mingi. Eza ya mingi? Ya solo Nkolo. Biso bato toza na Kinshasa toyebi ndenge tokosala malamu wana parade na biso ekokoma bien tongo tokiti tosali parade na biso eza nango mokuse boye te nzela na biso yango tomoni ke tosali molende tosali marche wana euti kuna na camp kuna na kije na biso tokiti tomati toye kosepelisa tata Molimo Santo na tongo tata Nzambe apesa biso kaka makasi bakope oyo malamu esimba oya bien koka kosimba po ete esunga Yelusalemu pamba te ngo moko ndenge balobelaka yango ete soki tokomi na esika wana ke Yelusalemi etongami ndenge bazali kolingela yango biso wana bamusicien oyo souffle tokoluka yango lisusu te. Donc yo moko oza kobeta ezala mbunda ezala soki instrument nini donc ozomona on dirait que mpeve mosusu ezokolata yo soki moninga kuta senge oyo pesanga nanu mokena beta ezali nanu. Donc biso bamusicien likambo wana boyebi yango très bien ndenge papa Mfuma Ndongo papa Liangienda abandaki kolobela yango ntango nyonso oyebi yango malamu oyo ntango wana soki ekoki bokoyembela ye bokobetela ye sans arrêt mais souffle mpe ezokosila te wana esengo te nana boyi na yeke akoma na mokolo wana te omona yango mingi bakanisaka ezali liseki meza liseki te ezali mpenza ndenge wana yango tolanda kaka ndenge tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani azali koyebisa biso po ete tokoka kolonga ye alobi ete na ntongo si boyokanaki ngai naye kokomplete kaka devoir ya kopesa bino mai po ete tokoka kokele toyokani tosilisi boye kombo tata mwana mpe Molimo Santo amen. nakomba tata mwana Molimo Santo otonda maloba ya nkolo na biso nakombo misato abule nakomba tata ya mwana tata mwana jendika biso muna zola kwa ngese ye kwa mwana ngetata mwanda wavelela mfumo tufukamane yo vutula funda dia matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo chiluluzeno wa uzilungananga muna nthangu za wonsono dia tukuluvutulilanga matondo yao petulombelanga muna nthangu za wonsono beto bana beno twenavo biyimbidi muna njila ya tata mwanda velela muna ngetata Simon Kimbangu tuka muna 1921 nate muna lungu jau beto ditulombanga muna ntangu za wonso vonsiru luzet zeno wa uzilunga nanga bika vumana malakutusila beto mpeto wanu banga 12 Oktobre tam na livo tululombelelwa kala yeto ntwati bika vola simba bisengo bitudiatila Ravana Mpentona Yezai kwa baba kuna vyatuadisi voyage yetu ya wonsu tuna mwakomendo wa kututani na lwalaisa meso mabimpumbulu mlanzila ya onsono muna beto tala nene wasalu lukutuweni kia ntungulu kia Yelusalemi dodokolo mfumu
kaluta di masumu metoko lusaku munu kaka tulombele luenda yetu dina ditulombele vo muna mutu kuna sadi debisa lu mutu kuna sosedi lukutu saku muna kadi vo tutambudi katulendi vila kanako muna ntungulu a Yerusalemi yekulu yengulu kelanga muna ntangu za wonso kwa monongi ta kubalombela wasumu kalta di masumu mamiko mazamankamba ikubavana tambula batambula mu batambula lusadisu lo batano te muna njila ya wonso kamuna lendo ja monoko lendo uisa kya bino batatu bandongo no tulombele mlazola kwa ngese kwa mwana ngetata mwanda wa velelo amen amen tokende malamu ha Nkolo chela yo dendo awa yo soko gangi yepe aganga oya koleka wala ndito pesa ikupi bendele ya Nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika bokonzi ya Nzambe telemi moindo sepela bendele ya Nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika bokonzi ya Nzambe telemi moindo sepela do último sika bona poera likambo yo do último sika bona poera likambo yo lelo monani
tatunga yo. Twatunga manza ilubokele.